Ah, tozoko babandeko Amimi. Et voilà, bandeko tokoti bongo na 3e saison. Amimi alobi yende la déesse du crime. Kulunes na kati ya mboka atiki histoire. Bandeko babangi paka. Biso tokende ko jire. Makambo eteli bokoko. Bangoye banzamba mabele basalela kango bajete. Bamonike o eza suka. Tala histoire ekomi na ville. Amimi chacha na amuche. Po moko abongola ki motema. Alobi oyo eza nzela na yete. Ba oyo balobi biso tokokoba tokozala kaka. Bangwana bake ensemble parce que baloba qui se ressemble s'assemble. Awa bisatu bake na ville. Ah bandeko soki pe banzamba mabele bayaka fili na makolote babika kaka wana. Mais soki banzamba mabele banzambe ya bokoko bayaka ville tena makolo bazela un jour bakokutana. Bakimi mboka bakimi epaka. Awa lisolo ekomi na ville. Awa pe baye babongo na mutema. Soki ba yesu ko sale paka na ville ke ba police aliaka mabe. Mobe kwa leta awe salaka na mobimba wana ko tunebisa bango. Eza mboka te soki ka osali mbeba ba paka bavandi motema mawe sali ba paka balimbisi yo. Meka na ville paka zalaka te. Mobe konde zalakao. Misatu bake, misatu bakomi. Ah bandeko histoire nini ezozela biso liboso. Po bazaka 4 batikali misato. Soki pe moko bongoli su motema batikali mibale. Mosusu soka ko bongoli motema moko akotikala. Soki pe moko bongoli motema film esili. Meto yebi na nute. Po batu musu bayokelaka lisumu elengi. Ayebi ka sala ke eloko ya mabe pe mokile boya pe nzamba boya. Me eloko yango mabe yango ka asalaka. Akanisi bomo ina Yesu kitanga zolanda mbongo. Mokolo kokufa na mbongo ngo pe kotikala. Okosala mabe okolandela lisumu tina suka. Et na suka nango pe yonde perdant. Voilà pona nzela ndeko. Tela nzelo zolanda. Bango misato bake na ville. Makamba sika. Bango pe baye na lisolo na bango sika. Oh, bandeko tolanda lisolo ya Amimi Kulunaise akomi na ville. Babombi ba machette. Babombi liko Angola. Pona ville keba ba quartier musuna yebi soki ba rameyo bazuyo boye okufi libela. Awa na mboka esika batika ki masolo ango. Oh mbuta okoro. Oui bien, masango eza fresh. Na sentir ango. Okoro. Honnêtement na kumisi banzambe penza. Omoni soki biso to cheki société na makambo yo. Soki biso to cheki molende te na tango yo. Nde to kangama kaka na kikolo na bana basi oyo. Na lobela kio malamu. Tala bako kima un jour mboka oyo biso to kovanda to koseka bango. Sikoy makamini esalami yao. Bango nyonso babungi bakei batiki mboka. Kaka ndengo lobi mbuta okoro. Mais oui bien, tela makabo bana baso basali yao. Mwana mwasi wapi? Kombo na yeko tunani Nkechi. Bon, anyway, na sepeli la courage na ye. Bon, pour la sikoyo. Nazali moto moko libre. Po ye aza libre. Mais pour na reste bana basi wana. Ba continuer balanda ka vi wana bazolanda. Tika bango basala o bakosala. Wana teli bisote toza na kimia na biso. Tela partout. Tela ba client. Ba paya. Ba bani kokota mboka économie so mata. Oyoki? Siko toko ikolala vraiment miso akokangama. Na tongo po la moki oke ko sokola obimi. Siko tala lelo. Na kimia ezongi. Boye toko sepela te. Na ba soso na biso ba na kimia. Na ba taba baza na kimia. Boni so toko luka.
Hey, bapaka na mboka babandi ko beta masolo bien. Balobi enfin. Soki basongi kotoyo to baby, bakende libela. Amimi na nzela. Lisola file bandi. Mokolango bimi akotambola na couloir. Ivola ba makamni to komona. Solo masolo mboka esila ezakaka. Ba makila wana ezalaka coïncidence. Kotuta boye mutu moko. Vie na biso pa lekani kaka asentika ke mwana mwasi azolela nzala. Suspense. Ye na ngambo tala. Atikali afuye. Pote monnaie. Nzoka de Amimi asanoli ye. Nzoka grand kuluna ya mboka. Kulunese ya mboka asanoli moto. Ah, pire vie. A comprendre que nzoka système ba dedwa na bana basi. Baza ba jogo na makambo yo. Aleki pamba seki ye. Oh, ndeni moto aseki. Atiki ba dollar na yekende. Ah, vie na biso. Mbongo ya pasi ye wana poti. Awe zanzela zamba te. Po amesana kokima na zamba. Akoma na fili boye banzela minene na mituka. Batu na bandaku. Apoti mbangwa kimi kaka kima. Lokola moyibi bazokanga na moyi makasi. Ke baba kobelela. Na ibi sayo na fili Amimi. Babelela ka moyibi. Soki babeleli yo basu yo pine. Tango pe bakotia pine moto elandi. Tango moto kolanda ubungi na masolo. Akimi asana rezo pa kima liwa ya pine. Baya ya mususu na kati ya siège. Wana chachana amuche. Tala sika basuki. Saka ngoze na nini? Bango pesi basanola ki na tour na bango. Donc molimo ngo landi bango na fili. Nsoka ne bilongo za wa yango yo. O muto akanga kaka leso na kati ya basaki. Bakeko logota. Bakaleso pamba. Amimi. Koloba suni niko. Mbalo ekomi nini boyko. Makambo za grave. Vile za malembe te. Tela lelo bakanginga te na sepela. Soki bazwaki nga lelo. Ba master. Ndena moni bino ate. Nzamba za bien, akimisinga mbangwa, nzamba abatelinga. Nalobia. Webeke na minute oko, soki kaka ngana mekaka. Ke no za seli faut pas. Tela. Omoni ba mbongo bia yango yo. Bango pe ba vivre ke Amimi asakana kate asanolaka. Ba fongola boye, ba héros, ba dollar. Webike na sanola mna jomo boyko bien habillé azo denda ba parti azo baka mouvement kaka suspense moto ngo nzoka leki bango na mayele nzoka nde vie na biso a récupérer bango malembe bakalisa ki bango ba danger vie pardon tala yo kaka vie pire vie bon n'est-ce pas bien tobe balate monika ka tala ka to liena no te lokote mobimbeza wana Tazoka si zombo na yo. Atiki bango. Na mono za maele. Na sepeli na yo. Boss, pardon na bondeli yo pardon ko sanga mabete ko funda bisote. Tela tozana baboti te tokimi mosika. Sikoyo banyoko libiso na ba famille yango. Kanga. Na inaka batu wana. Batu basala kabino mabe. Ba mndenza boy. Na tango yo bongo ezo sala bosana eloko mo ezo sepelisanga na lingi bino sikoyo bosola na ngai mais bosa bilongi pe ya bien bobanga na bino pamba zela te vie zela vie tela n'est-ce pas bien tozo saka mbongo pardon te to boy na biso te vie pardon to suka mabete bon abosani ndako na biso to zaka kawa to suke likakawa bon ça va biloko nyoso bokanga to kende bolanda ngai tokende wapi? Pire vie. Pire vie nde kuluna. Bango na bango. Seke fo ba yokana. Po bango nyoso ba langage moko. Kende kanga valise, kanga biloko na yo, kanga bilamba. Pire vie pardon, n'est-ce pas bien pardon. To uti mboka to za na famille te na kati ya ville. Na baye bibi sote vie, baye bibi sote na mboko yo. Ekomi boye. Baleli na monoko mboka bayoki bango te. Bazongisa portefeuille na mbongo nyoso. Histoire ya sike bandi. Tambula na ino. Nalobi kende. Bandeko, nzoka nde basukisaka bango pe ba vrembi aka bazalaka. Doyo kanisi na kikulu na no mboka.
oya na ville boye ba grand kulu na kutu bazali ya propre ya costume. Histoire ni tozomona awa. Awa tongo bake na ville, moto liboso oyo bakuteni na histoire. Tala moto ngo yeyo. Bien habillé. Mais moto ngo keba moto couloir. Mbala moko lopango ya grave e vanda. Masolo kitoko. Lopango kitoko na lisolo na yango. Landa. Ensuite, motoka ya kitoko. Ah, bande koto yeba. Lupango nanyo. Moto penza sanola nzala. Esi alonga avenir. Ya ye, ya bana na bakoko. Nzoka, je vous présente un homme à craindre babenga Jerry. Aye na bana basi misatu. Awa, bozomo na palais yangoyo. Boko bima libanda te. Awa bozu place. Bokota na kati na lakisa bino nyonso. Ndakwa bien ko. Dona mokilo muto otamla na balabala ko ko chrétien te. Pour kota le ka boyo ignorer ye. Metala sika utaka avandisa masolo. Donc vient na biso mina Jerry. Avandisa bina indusa. Oh bana basi ba découvrir ka vila ngo. Masolo ngo komi boye. Kuluna mboka aye na fila bandiko buka mapeka. Kikuluna wana bosalaka ya matiti. Kikuluna ya batabana ya basoso wana kuluna te wana. Ndako yango pe na bana basi bazalaka. Bana basi moko boye esprit kemba. Na kokota bango babwaka misu ba découvrir na monda sika. Chacha Amimi na Amuche. Moto azo présenter bango. Toyebite kopu na ye nini po bana basi batu balobi ke basuka ka wana. Bauti mosika baza banetike yo pe ozi bango lisolo ngo za wapi. Wana ndaku tala ndaku grave. Bana basi kitoko misatu na kati. Oh yango likamni ezali awa. Landa. Wow, tozana bapaya nzoka bazawa. Wewe ndebo moni misatu bangwana. Oh, bazo découvrir mokilango boye. Mwana mwasi moko ya ba tendance azotala tala. Awa nzoka makambo za bien organisé. Bon, namoni ba na temps. Boss ba na temps. Soyez les bienvenus na ndako na biso. Welcome girls. Alors, bana basi oyo nyonso ndebo bafandi wana, hein? Ba makila moko ndenge makilango pesa kati na bino. Pe makilango yango zo sala awa. Boza la l'aise. Aboza ndako na bino. Bango nyonso. Hein? Ndozo mona boy. Ba serre. Bandeko. Et là. Ouais boss. Zwa bango mema bango na ba chambre na bango. Apesi code. Bon, yende mtotel sebino nzela. Vous comprenez? Bandeko monda ngo boye. Siko baluka nini nde bafanda kao. Mais boye kasite bozo banga nini yango. Moli mama lili boye ndenge nini. Awa esprit kemba. Awa le espoir lembele osuki mabe. Bango nyonso pe balandi kaka. Pona ministre o choisa te. Balobi okoti na mboka balobi omoni bazobi na lokolo à gauche yope landa gauche. Awa to découvrir bato baza na kati. Omonde na zomo na bango. Baza ba ba esprit yango. Yo yakao. Bafandi. Jerry Obozomona azali seigneur de guerre. Autaki Afrique du Sud. Akomaki ambula oyo ne bandeli. Awa ayende kotele misa armée na ye abengi armée ya basi. Alobi armée wana basi kaka. Nde
bako combattre pour na mission moko. Eza ke to piller gouvernement. To piller mbongo ya ba compagnie moko ya yebi. Pe ne biloko mo sorti wana. Apese biso entraînement. Entraîner biso na komanie munduki ba arme belé. Pe bino pe boko entraînement wana. To kenda ba opération belé. To bima pe ba opération de Simba. Bofanda bino nyoso wa? Bien sûr. Ndenga sana futaka biso vraiment bongo sur opération sili. Mais en attendant, natango wana nyonso ba besoin na biso salaka. Kolia, komela, ndako, pena loba na bilamba na biso. Apesaka biso nyonso tosengaka. Bon, eloko moko o eza très important. Yende mukolo nzoto nyonso eza ya biso awo. Nzoto na yo, molimo na yo, âme na yo eza ya ye. Apesaka pe biso topesaka ye nyonso na tango nyonso. Moto moko te na bandeli, moto moko te aza na droit ya kopozaka ye question. Bolibolo bageno yende mukolo nzoto yazwaka pesaka biso pe topesaka oyo eza mobeko. Pardon, yoka bango babo yango tela soka lingi siko na tandeli na pesi. Pesa cigarette mama yi babendeli na ngambo bayoki sango moto na makambo ngo boye makamba sika e ville makambo bolobi neni ba master sikoyo awe zande ni via bien sawa bongo shozali toza na choix ko to di makamba la mako toza na choix pe to kondi matoto ko boya ndeni kasi mutango alokoti biso ka lelo mbala moko alobi ke no moso alobi niki alobi ke to kokota armée ya basi sikoyo na lobi ngana okenda ngai okende wapi oyebi bien ndako to wuti esila te mbula moyi ezobetela yo sikoyo ofanda wana kuna ngana yo toyebi tozana biso batu tomesana bavi wana sikoyo na minute oyo ndako abie monani na makambo ebele pardon to vivre ka makoyo c'est là sikoyo lingi to bima to banda wapi bana basi yo balobi bien entraînement bazwa ba forma bango biso pe tozwa formation to ke opération to sela arme ndenge za wana awa soto bikite isika mususu bikeleza te na minute ofongola miso tela occasion yaka batika te po moto yo na kati awa mutu no soza bien mutu no so vivre boyo boyi na yo sikoyo kitala kaka pona mwa bilengi kaka bonzo tongo batela ngonini boni kaka oyo kozwa na ozo pesa ni eko tala kata yo moko sala balance yebelati tikana lo banane na minute to bimate ta muto bimasa te tozali awa tela moto na ngai ndelo beloko moto aye na tango malamu vie na biso yo ayebongisa masolo okende wapi na mboko bato aboye ba combien bosana tia makolo liboso kende ozongi sima etali yo na minute okonga na minute oyo na zero kaloba te tala to comprendre elo to yele awo so to vivre mutafuta azali awo ngana chepo na koti ngape na landi nzela bongo yo master natikala toke kaka oyebi bango nyonso balandi na pete balandi formation balobi biso nyonso molongo bakomi propriété privée balandi masolo oyo ekoya eya awa baloba te kopose question te yo salaka oyo basengi yo mobimba na yo eza ya vieillerie soki exercice soki entraînement soki asengi yo pesa bandeko wana tomoni kaka bazoniolisa nzoto balobi okokemba nzoto molimo nyonso ekokemba awa tomona chacha amimi na amuche bazokoma ba combattants donc bazolongola bango esprit ki civil bazolanda sikoyo kokemba bazobongola molimo nyonso wana mpona baprepare baopération oyo nani toyebi te baopération mpe soki ya solo ekomema bango na bomengo bazoluka ye mpona mokili oyo mpona mbongo moto azalaka pre osala n'importe quoi
Talat arme batandi na mesa. Awa ozomona AK-47. Awa ozomona Uzi. Bazooka. Ba arme terrible. Kalashnikov. Wana esprit ezokende. Esprit ya bomoto ezosila. Esprit ya kikuluna ya ville. Oyo eza esprit ya sika bazolata. Wana bazolanda. Milinga na milinga epai. Voilà tolandi. Baokende kaka balanda kaka. Bazolu kaka esika kobikela. Ami mikulunezi ya mboka ayekoli mbalo kobeta manduki. Baza misato. Ba comprendre, bazo comprendre balakisa bango. Omoni na tir. Lisase bima nyonso te. Mutu wana tango bimi landi ebomi mutu. Oyo nyonso na sima ezaka nango vide. Gaz moza na kati. Yango tindika lisasi. Wana nde koyaka. Wana ozomona ndenge lisasi ezalaka. Wana bazokota entraînement na kati ya kota koli na kati ya kibomango. Voilà. Balandika lokolo balobi tokende go wapi. Tozolu kesika ko bikela. Nzoka awa nde bayebi pete opération ya ndenge nini. Oyo makambu toyebi na Libi, armée ya Amazon, armée moko oyo Kadhafi salaka, armée basi na basi, sécurité na ye, armée mobimba, bango nyonso bazaki basi nzinga na ye. Makambo yango pe vie na biso pe Jerry, abandi ko sala na masolo na ye. Azo recruter basi moko déjà oyo esprit sekemba. Ake ko pesa bango ba formation. Atalisi bango. Ramasser armes. Bakolo na mboka babwaki machette. Bakomi sikoko beta manduki. Voilà bayekoli comment tirer, comment manier une arme. Bayekoli manduki. Armée Amazon. Voilà, armée Oyo, terrible. Armée Oyo, bana basi bakoti. Balobi shwe zate, mboka mopaya, isika kobikele zate, kwanga toyebite, tolanda kaka. Awa makambo nyonso tozolanda mwana mwasi keba mingi balobake na telengana na zanga famille natalisa wapi tika na landa kaka ya ona landa vi wana keba. Alors oyo nazolo sabino za mission na bino liboso pe nayebi ke mutu moko décevoir ngati na mission oyo. Alors nasoka tango mingi te ponga moko na landela esima sima mais déjà si nazu décision oyebi nalingi siko na silisa likambo na motoyo Jonas motoyo moninga nanga uta Afrique du Sud mais nayebi ke lelo azo ya na mboka ngai nazo yeba ke na polela ki hotel kombo ya hotel eza Zuma
Alors motu moko na otinda ki ezoi na aéroport na yebi na hotel position ya bar ya réception pino boyeba moko okende na réception a commander bière cigarette zala siko mutago pengwisa zala na art Jonas amasalanga na yebia. Alors eloko ya liboso salaka esika banda kizaka na bar na yebi pe na yebi abandana na komela amuche boss mbala moko landi ti na chambre tango yozo kota kuna mbala moko zala pembe na porte etango bakotoke oyoki kaka room service yo bimi oye na munduki obeti ye mbala moko nakoyebi soki Jonas aza moto basalela ke jeté na yebi très bien tango bimeli ka wana pa bete lisasi. Alors sikoyo bino mibale awa bino bozongisela nga caisse na nga ya mbongo boya na ngwao amimi yo nde moto oza siko leader na kati ya équipe yo moto kokomande baelema nyonso yo kanga malamu nalobia nakanisa te mokolo oyo yibaka nga portefeuille po soko bebiseli ngai mission oyo nga moko na kobuka yo moke moke nayoki yo boss. Très bien. Voilà bazo pesa motona position na yi motona mission na yi. Makambo nde bayeli yango yo amimi lisolo ya colonaise lisolo ya bana oyo bauta mboka bana basi oyo batika histoire balelisa bana mboka masolo na bango na ville yango yo mokolango tolanda voilà motuka ya kanda yango ne kota isika pe tomoni sa hotel po mato moko babongisa opération na hotel moko babenga Zuma. Et effectivement voici l'hôtel Zuma. Moto auti mosika babenga Jonas oyo baza ba prêtre masolo po batanga kikombo na ye epa ya na biso Jerry o moto nanga ko uta Afrique du Sud akoya lelo makambango yango yo awa lisolo bandi moto pa koti masolo aye na hotel réception ezali baza pe na bar na bango mendenge balobaki moto ngo soka ye eloka liboso alandelaka ezaka bar. Bonjour monsieur, bonjour, bienvenue. Alors moninga nangai a salaki réservation chambre awa yo nde monsieur Jonas. Oui c'est moi. Très bien, zwa chambre na yoza 110 pokene nzela oyo. Est-ce que na komo na bar na bino boende bar ezali nzoka ne moto moko ayebaki ba mouvement na ye ayebi ba guna ye na ba sentiment na ye mais à peine to bandi lisolo Jonas nzoka nde a s'exposer na likama oyo batu bazozela ye nzoka opération ngo yango ba amimi ba chacha ba amuche ba landi ba koti bien positionné na bar na leli bisika ngo webike moto nanga Jerry ayebi ko réserver na ba créature pepele boy na bikele mo kitoko na kati ya bar ye wana posani bagune yango. Salut les filles. Salut. Alors bonjour Bogart. Alors bobangate. Alors kombo nangai Jonas na uti Johannesburg na Sud-Afrique. Alors ndenge boye na sepeli na bino ba tendance na bino na ba élégance na ba jolibilité. Bon bino bokoki juste kolandanga dans ma chambre na ko pesa bino rendez-vous pe na yebi comment m'occuper de vous pe na sala plaisir ya bana basi kitoko boye
po na yebi na uti Afrique du Sud Johannesburg kokoma wa na kiti na moni biloko aboye ekufelite alakisa bango démonstration. Alors bino bana basi boswa nanu mbongo yo boya na chambre na ngai na koyebisa bino masolo ndenge ezali bomela masanga langwa ndenge olingi ngamona kofuta mbongo. Est-ce que nakoyeba bakombo na bino? Bon ndenge nazomona bana basi balingi mbongo na ngai te. Bon ekipe te ekufeli te. Bon tokozalazala nzoka bango pe bien positionné. Oyo ngelo bani ke mutongo yeyo te bongo bozo confondre nzambe na ngai yango mutongo marko vraiment yango opération za ndenge nini moto penza mutamalembe te siko affaire ngo to banda ndenge ni to banda wapi affaire ezikofite opération zalit e bandi boye yo kende na chambre sala ndenge ko sala yo peso position sala ya yo siko yo ngana yibia tala moto aboye ko amutamalembe te pona ko gérer na relaxa ye amimi alandi akoyi na je amuchi alandi chacha na sima opération liboso yango soki ba échoué ayi ebebeli bango yo équipe ya yo tala nini awo moto pe auti mosika tala coup de feu masola pete masola molaite amimi abeti mbala moko asilisi akoisi ye mbala moko pe valise ezwami eloko bayelaki eza valise ya mbongo valise wana yango balobi yaka nango boss alobi opération liboso amimi azwi valise eloko bayeli yango oyo bazela siko boss afuta bangona basala 4 opération sili coup de feu wana eza mpona kosala sécurité ya bamaster bandeko bakimbisa esprit webeke kikulu na mboka na kikulu na ville ekeseni kikulu na ville mpenza babetaka lisasi mpo baintimide bato mpo babatela parcours mpo basilisa opération bakomi ye wana alobi bravo sikoyo na comprendre ke bolongi yango wow kope simbi bapeti na nga boyebi penza bonde na lobi bon siko namoni confiance evandi ozaka test mais oyebi ndenge boke na mbongo ti boye nango pe liboso na ngai bon oyebi na opesa bino $100,000 na motu moko combien 100,000 ouais lobby na kobwaka yango na ba compte na ba compte bancaire na bino comme ça 100,000 comme ça boninga na momuke to beteli sola bien boss masola bien za koto yo boss na biso biko bibo solola boss na biso umela simba nzete simba libende masolongo zemna ya pepelego alors que moyibi nde yango bazosala yo likamnezi yo kobosa na te na l'air moko mata likolo kutaka na chambre na ngai webiteke balobaki déjà bien avant awa toza na mibeko na biso okoti na ndako kota na mibeko awa babandi opération batosa nyonso amimi abandi aventure asika parcours asike bandi yoka machine abandi kododa $100,000 so na beti na bambongo ya mboka na zwi penza fortune na changer vie donc na sanoli nzala na pauvreté donc moto yo akanisi ndenge alobi akopesa pe bambongo marko nzoka nde akopesa biso
Ah. Bato nyonso bakomi kobanda bakalikile. Yé pas mimi alobi. Eh. Dona opération moko. Kaka mbala liboso ba mbongo yango yangoyo. Machine bimi. This man the greed you. Yango moto aloba pe bien ko. Est-ce que bandeko bakozwe lengi? Po makambo ngozaka ndengwana. Moto soki abandi lisumu ekoma gelengi. Akata zokoka te, mais jour conséquence côté ya ye nda lapi. À suivre prochainement bandeko 4e partie et le Belabiso. Tolanda. We bring bad girls, we run this city, yeah. We bring bad girls.